Lisaponge batoto ya Congo boyoka lisolo bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, de Kinadone Kandono Tetelake Mafumbe. Bonjour et gros bisous na babone nanga nyonso. Je vous aime tellement. Boza force nanga, boza sengo nanga, boza fierté nangai. Et merci na mutu nyonso zali kubenga pour na ba soutien moral, spirituel aussi, pourquoi pas. Donc vraiment Nzambe na lola apambola bino. Et je fais coucou précisément à ma grande famille, la famille Lokoto partout dans le monde là où vous êtes. Je vous fais bisous, des gros bisous. Et pourquoi pas ma famille, famille Otayeta, partout là où vous êtes dans le monde. Je vous fais des gros bisous. Que l'Éternel nous garde et nous bénisse tous. Vraiment, la championne a un sengoté. La championne a un sengoté. Donc, vraiment, na qui passe dans les solos, mona nde mokili eza mabe batoto ya Congo. Mokili eza mabe, yo koza na bolingo, okozala na motema malamu, mais moto ozosungala mso na motema malamu envers yo. Titre na biso lisolo ezali bolamu na ngai ebomisi bana na ngai. Bolamu na ngai ebomisi bana na ngai. Na ngai na beta c'était juste que soki la championne azwi lisolo nde azobeta. Soki mobali azikutani na déception neti histoire ya liboso wana ki non koliana mwasi koliana ndokite kasi satana. OK? Soko se retrouver na lisolo te. Il faut pas se sentir piqué. OK? Eza guerre te ke o ba papa ba lobi boye ba mama ba lobi boye ba papa ba ngope non, eza guerre te. Toza ko beta masolo ezali be expérience ya bato ezali d'expérience vécue à bato oyo koki ko empêcher ngai na yo, OK, en tant que moi si to sala nini to tomber par exemple l'impudicité, OK, basi nyoso baza bandokité po soko bengi tonton badji no yo soke ma Monique nanga bo soko tuni tonton fidèle yo soke Sidonie nangai soko tuni baza kuna loba na Jackie nanga ko to bo simba te bongo couple Mendes. Bon, otali Cathy Miguel kuna. Donc, pour dire qu'il y a des femmes, il y a un il y a Bibi Kai avec son homme, donc bah, plus de 20 ans de mariage. Donc, pour na rolobaki, c'est juste un conseil oyo, ndeko apesi, pour na baninga na mibali. Biso to ko se sentir offensé te, mais le ko ba na ko tiraka leçon na chaque histoire où la championne aza ko beta. Dis-toi que non, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Ngai en tant que moi si na histoire oyana koliana moi si koliana ndobité kasina satana, moi j'ai tiré comme leçon que je peux pas être légère en tant que femme. OK, on a comme à niveau à bimana de kwa mobali nangai. C'est ça que moi j'ai tiré comme leçon. OK, ce n'est pas que na se défendre que non. Oui, il y a des femmes qui font des bêtises aussi, mais il y a des femmes aussi qui se respectent. Basé belé na bamboka na biso boso mina tanga. Donc les sésame laye. Rose Monde, le cœur de mon oncle Bonar Akachi. Donc, pour la relobake, elle est là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, moutouaya ou picolé nanda konazate. Donc, il y a des bonnes femmes, mais on a vu ça bêter les solos. Pourquoi? Parce que à Koutani Nango. Et nous, on ne peut pas se sentir offensé. Non, et cette expérience, ça n'engage que lui. Mais en tant que moi, singa ina yoto tiraka leçon. À chaque fois, même ceux qui n'ont pas besoin de se plaindre dans le camoro, dis-toi aussi que non, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que na salanini na koyana jewana. Donc c'était juste ça pour maman baza penza ya kotombo kababi ba papa so koliana nwa seza koliana satana seke koliana mobali za koliana ngando. Suite lisolo mususu la championne a beta ezali koliana mobali koliande na ngando. Balobi satana kuta ko tika yo o vivre poza ya yo mengando. Tango zana tango zolala kolala misu nyoso mbale ya kokakamate wana eza badira ba maman. Vraiment je vous aime bien, ezaka ambiance Sadikina TV, abonnez-vous massivement, partagez. Oui, ndeko na biso ya mobali alobi lisolo boya bibolamu na ye ebomele bana ne mibali.
na bi papa na ndenge nini beta lisolo batoto ya Congo bazana pona koyoka yo la champion azawana yo koloba kaka ngana komema ngona baza kaka mungu pilipili mais ekozala histoire na yo ekozala te à côté non kaka mungu ma pilipili ndende kona biso ya mobala lobi mamo ya bota ye akufa tika ye mwana mukie ayebi mama na ete mutu abokoli ye atangisi ba classe ezali mama kulutu na ye atangisi ba classe tango batangi na ba classe kuna azali mutu ya Lubumbashi tango batangi ba classe kuna tina ba université ndeko ya ko bima zoki na epe musala moko ya malamu abimaki aye Kinshasa tango ndeko aye Kinshasa afandi abota ki pe déjà bana na ye misato aboti bana ne misato ok basi mibale mobali moko nde tango bazo vivre mama kulutu na ye na Lubumbashi abenga ndeko na biso ya mobali pona koloba ke non ya ndeko na yo awa mususu aza kokufa il est sérieusement malade soko agir te yeba ke kala mingi te bakopesa osango ke nani akufi tango pe ndeko amoni bongo bandeko wana baza baleki bandeko na ye poka parce que moto abokoli eza mama kulutu na bango ya atikali koyeba mama na bango te mama oya bota ya kufa donc atikali kaka na bandeko ya mama na ye tango mama kulutu bengi nda sali nini asarranger atindi billet ndeko na ye alongwe Lubumbashi ti na nini na Kinshasa donc eza pe Lubumbashi en pleine ville te ezaki Lubumbashi na Lubumbashi Namboka, comme il a dit. Naïbi Lubumbashi, te pour expliquer vraiment la montée à Lubumbashi, c'était pas Lubumbashi en pleine ville. Lubumbashi, bah village où ils allaient en dehors il y a Lubumbashi. Ndende konae a se retrouver qui na Kinshasa pour asala nini, aya kozwa ba traitement, aya kolandela ba soin. OK? Tant on déployé na Kinshasa, ye asali nini a pesika mbongo. Alandeli pendeko ndenge za kaka na nzela ya mbongo me ye lokaza kina bokipation na ye alukai penza ye bateke o ndeko oyo ezalaki nini bete nini mais ndeko na ya mobali ayaki azalaki déjà tout maigre ayaki penza azalaki ya kokonda ayaki akomaki na ndako na bango bayambie wana na mwasi na ye na bana misatu 2 filles un garçon donc monsieur oya pesi li solo azalaki na bana misatu tanga bengsi ndeko neko uta Lubumbashi aye pona koza ba traitement ndeko wana yaki kofanda kaka na kati ya ndaku ya ndeko oyo abeti li solo oyo pourquoi parce que ameka kofungola ba parents misu il faut pas avoir trop confiance na mutu nyonso ata ndeko na il faut pas avoir ba confiance moko aveugle non et non et non et non alobi mama beta c'était na likambo yo la championne beta c'était na likambo que en tant que parent on est censé à protéger nos enfants il faut pas être aveugle na tel point que makambo mususu zolinga komona te et surtout ce n'est pas dans nos cultures de parler avec nos enfants mais il faut le faire pour éviter le pire. Nabi papa beta li solo alobi oui na yami ndeko na ngana ndako nanga il était sérieusement malade azalaki maigre mais ngana petsa ka mbongo mais azaki mutu pa tangaki azalaki intellectuel ye moka yebaki par où passer pour na zwa ba soins appropriés na bi OK d'accord il se fait-il que donc les gars no baneti une année mais mutu azako s'améliorer té donc malade ti et avec oyebana na epana bango ki non cousin oyo mwana mama kulutu na ye azalaki atteint na wana ezaki sous VIH pour comment déjà sida donc comment qui na terme ya suka terme terminal il y avait encore pas beaucoup de choses ya ko sala même ba kisi wana ya ba into victoire ne bande ko sala nango eloko moko te donc nde ba ko yeba ke cousin na biso aza na maladie ya 4 lettres cousin wa utaki Lubumbashi wana oyo mama abengaki azalaki na nini na sida siko mwa ko sala ezalaki te ba séquelles nyonso tout ya ba diarrhée ya ba zona donc ezalaki wana donc comment eka kozela ki nani asala nini ndeko akufa de abengisaki mama kulutu na ye po aya ko aya kozwa soin ya mwana na ye pourquoi parce que akoma penda na tamoko donc grave akoma ki na tamoko terminal donc il y avait plus beaucoup à faire donc comment eka kozela liwa ya cousin na ye nda lobi ke mama bolamu oyo na ye barate soki ba bandela ka mokili na yebite na bi papa na ndenge ni na bi oui
cousin oyo malade ti asala kaka nini oyo moi fièvre moka mukie fièvre mukie ba ke ba sali ba examen ba biki za malaria ba me ko traiter kiss donc ya ko sala kindeko akufaki cousin nga tanga akufi wana eleki na loba presque 2 ans après liwa ya ndeko na ngai. Abonnez-vous massivement na Dikina TV pour ne pas manquer ma solo ya sika, pour ne pas manquer. Et puis quand on s'abonne, il faut cliquer na cloche wana ya sonnette pour oser la viser à chaque fois naza kotia ba histoire ya sika. Si vous avez mbali boso pour na yo o se connecter na Dikina TV, appuyez sur Dikina TV au moins na option oyo bakomi vidéo, appuyez sur vidéo au moins na ba vidéo nyonso la championnat atia déjà na kati ya chaîne oyo nanu o visionner te o visionner pozala na nini quoi ozala à la page abi oui tant bakundi cousin oyo esali presque 2 ans mwana na bango ya liboso ya mwasi abandi kopela mwana liboso andi kopela zo bela bakota babima basala bazongi malade ezoyebana te mama la championne basimba we bazonsa bakena ba pédiatrie nyonso tout ya nini ya mboka Kinshasa wana me maladi ezomona na te mais mwana na ngai ya mwasi basekel na ye ebandai ko loba malamu penda te ti docteur moko boye pédiatre moko alobi na mwasi na ngai ke non mama nako senga na bino bosala test ya VIH test ya sida. Oh nde mama zalaki surpris quoi, zaki surprise abi mais comment ça na sala na ndenge nini mwana mkebo alobi la championne à l'époque mwana na ngai azaki na 11 ans pour ne pas mâcher les mots alobi mama limbi sangai mais fona benga nyama na kombo nango abi atali bela malonga na tolo ezalaki te mwana na ngai azaki na 11 ans tango ba sekel wane bandi ko bima mwana diarrhée katanaka te kokonda mwana zolia neti kolia nyonso to ezokende soki wa basali ba potopota lobi bakomelaki bango banini ya bambinzo baniki bambinzo basoya ebande kosala te mwana kaka donc ba diarrhée ba sekel moka malamu te tango mwasi nanga asolo na médecin ke ifale bakende na bosani komba alobaki komba oso na INRB loko moka ndenge wana esika basala ba examen ba sida esika basala ba examen ya sida nda wiki ba recommandaki kuna akende na mwana parce que docteur azomona nini ba sekele puis nde maman za ko expliquer puis mwana na ba maigrissement wana ezako ça sent vraiment pas bon fallait ba kende pour ba mekana kotala ce qui qu'est-ce qui n'allait pas voilà nde siko mama tangwa yoka ki ndenge wana azaki bouleversé malade ba mikolo boy mwana ngaza na 11 ans na ndenge nini boy to mama pe moyen aya ko yebisa ngango ezate ponga na zalaki nanga na musala metango mwasi nanga ye na ndako abengi mwana na biso ya liboso abi ya viens j'ai à te parler mwana ye abi que tu vois que tu souffres ça fait vraiment ba temps ebelé ozo souffrir abi mais oui maman je sais nazo souffrir, je suis tout le temps malade, même à l'école. Aujourd'hui, je suis à l'école, il y a trop d'absence et tout. Mes amis, mes banques, moi, on a lobby à coquin koloba. Ah oui, mais le médecin m'a dit, il faut t'amener quelque part pour faire des examens. Mais la maladie là, c'est pas pour les enfants, c'est juste pour les adultes. Donc, c'est pour les adultes. Et toi, je peux même pas m'imaginer que toi, tu as fait maman d'Akuni. Est-ce que, et si au sala, et si... je sais pas ndena ko sala pona lobali kambo mais boteni anga regarder ezali kamba pasi et komeli ndeko na biso na mwasi na ye donc il faut na loba yango mama tuni mwana ye est-ce que sur sala rapport sexuel na mwana mobali est-ce qu'il y a un garçon qui t'a déjà kuna mwana lobi non pas un garçon mais c'est tonton mwana tangi kombo. Par exemple, les qui a papa na bango a kufa, par exemple, dans lobby par exemple, ils a comboté. To ba neti tonton Michaud, les qui a papa na bango a kufa na sida. De moi dans lobby non, moi j'ai fait ça avec personne, mais c'est juste avec tonton Michaud. Maman tanga yoki a simbi moto.
Avec qui? Avec tonton Michaud. Comment ça avec tonton Michaud? Mais oui, c'est tonton Michaud qui venait de temps en temps dans ma chambre. De temps en temps, oui. Il faisait ça avec moi. Comment ça dit? Maman me qui expliquer. Est-ce que cela veut dire que tonton Michaud s'est déshabillé? Oui, oui, maman. Moi, j'ai vu. Dans mon anidité à tonton Michaud, maman simbi mutu. Maman bandi ko lela moi nana profité. Donc la maman a compris que ma commerçant loba ke za ya solo moi nana ye oh maman nana sainte colère. Moi nana ye ya moi si ndabande ko lakisa ba séquelle ya sida, il fallait ba ça l'examen. Maintenant la fille avoue même à sa maman que tonton Michaud o ya zali le ki ya papa na ye o ya kufa déjà ba 2 ans na nyama yende mutu ande ko ya kokote là notre fille pour na ko abuser na ye. Et tonton Michaud disait à la fille de cette terre ce qui a meki ko loba na alobi na papa na bango kondima ete et puis ye soka lobi tonton ko silika makas yango papa beti setabi les mamans les papas parler avec les enfants. Donc au moi ça zo kola et c'est lobi ma chérie viens. Tu vois là chez moi ozaka ka bébé. Mais chez les tontons tu es une femme bien développée. Donc, ils ne vont même pas hésiter pour faire quoi que ce soit sur toi. Donc, il faut faire attention. Quel que soit, il ne faut pas avoir peur. Moi, je vais me fâcher contre la personne, mais pas avec toi. Je ne vais pas me fâcher contre toi, mais contre la personne qui veut te faire du mal, contre la personne qui veut te détruire. Bah maman, il faut que temps que le bana bana. Quand le bana bas c'était mon bébé, n'a pas pédé, bah comme utiliser bah garçon. Faut avoir le temps de parler. Pendant que toi tu as honte de parler avec tes enfants, ko benga nyama nyama na kombo nango, ko benga oyo nini kombo nango nini, ko benga kasai. Na kombo nango ko benga Pays-Bas na kombo nango bana bazana ba portable na moins de secondes à traverser moins de monde virtuel et là-bas rien n'est caché. Donc c'est à nous d'éduquer nos enfants, de leur dire que non ma chérie ce que moni monto a comme ko yebisa c'est juste pour te détruire. Maman bandi ko lila mama simbi mutu alobi nzambe na ngai nzambe na ngai na sali nini. Elo nini olingo futa ngai nzambe. Nini olingo futa ngai papa. Nini olingo teya ngai. Malgré ça la maman a bandé toujours qu'on espérait que non. Tant bon qu'il est d'hôpital, bah ça la test c'est moi nana zala na maladie. Papa na bango tanga ye. Moi c'est ABC mobile na ye. Sango que non, les problèmes ils abou na kenda qui pas médecin lobi boy. Na solo na moi na biso moi na za ko affirmer que leki na nde kona yo accoucher na e de fois. Donc nde ka médecin loba ki ba séquelle wana eza ya sida. Nzamba sala biso ngolo akanisa bolamu na biso akanisa bambongo yo to bimisa pona ndeko na yo a épargner moi na biso bandeko. Lobi nango ba mema moi na bango a mwasi ba ki na ye tout na inerbe je sais pas. Ndende kwa mobali ya lobaki na yebite soki na prononcer ngo bien ou bien ndeni na yebite nde baki ko sala la fille elle avait que 11 ans ba papa ba toto ya Congo elle avait que 11 ans kuna bakei ko mona ki azalaki na virus franchement yango papa na alobi bolamu nange bomisi ba na ngai 11 ans. Imaginez-vous un peu, en tant que parent, on se sentir en déni. En tant que dos si le moutanga za déjà na sama beli sa kufa na ye. O que le beta tombe na ye. Moutanga sa kufa. Même si tu te dis que non, au silic. Imaginez-vous un peu moi na ya 11 ans, mouto yo futi les billets. Ko banda kuna na mboka ye Kinshasa po ya kozwa ba traitement aya kozwa ba soin na pe na mbongo na yo ayebi kaza malade mais a préféré ça la nini abimana mwana na yo apesa ye malade. Voilà comment le monde est cruel. Yo ngana lobaka ko betaka tolote yo famille na ngabo ko betaka tolote. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui ne quoi zo pesa le soleil c'est pas que pour partager à kabola diviser ma famille non, c'est juste si tu peux tirer quelque chose laisse-on à le soleil na beta gloire à Jésus. Mais si tu vois que non ezanango yotita potita d'accord, mais imaginez-vous un peu douleur ya papa oyo abi mwana nga ya zana sida
abi passe na motema abenga mama kulutu oloba nini ye te mutu atindaki mwana ye mais malgré na moment wana j'étais obligé ya kosilikela mutu moko mutu yango c'était leur mama ye nde mutu abengaki mpo soki abengaka te ndeko wana alingaki aya te. Imaginez-vous un peu batrouve mwana na sida et puis ezalaki esekomaki déjà sida ezalaki na ebandeli te parce que nde nalobi ndeko wana esakufaki presque 2 ans tango bakei na mwana pourquoi parce que manifestation nyonso diarrhée maigrissement donc médecin moni abiki tete awa boy bo mekana ko sala test au monde donc si c'est manifestaki donc na ce que ezalaki lem suka virus sapamba ya moyen lem su ya ko broms ya ko maîtriser yango mais tango bakende ko voir médecin et comme déjà na nini oyo ya sida ya ngonde manifestation wana esalaki ki bakende ko luka médecin. Mwana nanga souffrir la championne. Mwana nanga souffrir na mona passe ya mwana nanga boy je pouvais rien faire à cause de moi. Mwana nanga eko kufa. Mwana nana kufa te mais to lelaka presque chaque jour la championne nanga na maman na ye matanga presque chaque jour. Toza ba chrétien oui. To yebi nzambe mais tozalaki na réalité en face de nous on pleurait. Mon frère, si on s'est retrouvé dans la situation, si tu crois vraiment que Jésus peut te sauver, chaque relique, parce que nous avons habité ça cancer, habité ça sida, habité ça maladie, oyo ba minga balemba nango. Abila champion maman, mwana abelaki mingi et comme qu'il est le besoin hôpital lobby boy, lobby boy. Donc moi si nangai moi ezate. Tant mwana tant to yeba maladie à mwana ti ezokoma kaka pire ti mwana na biso aiko kufa mwana na biso akufa na âge à 13 ans la championne a 13 ans cousin wa bizana mwana nanga kutu libela malonga te na poitrine. Regardez comment le monde est cruel. La fille n'était même pas encore développée. Libelle était na 11 ans wana tango wana nde ba yeko retrouver que moi na zana sida mais avant de quoi ku faisait déjà donc ndeko banda ko bimana mwana oyo na ba âge ba 9 ans yango ba mama pe il faut ko zala vigilant au fandi na notali ki non mwana na nga 9 ans boye hein ndenge ni naza pe ko se développer te lokola moi ba na biso ya poto ah ndenge ni ba règle banda boye tout nyos toan. Hein? Donc papa ndeko papa asakana na mwana ayebaki kazaki malade parce que ndeko na ye na mwasi na pe ba yebaki ke ya azalaki malade donc omoni mutema mabe abikete na kufanga moko. Abonnez-vous massivement nana kanda nana mawa ba maman ba papa to batela bana biso on peut pas exposer nos enfants n'importe comment. Il faut parler avec tes enfants. Ça, c'est les zizi, ça, c'est les tétés. Il ne faut pas avoir honte de parler avec les enfants. Parce que, tant que nous avons Sony, l'école, mon fils avait quel âge? 6 ans. À tout le monde, j'ai tâtonné. Mais quand le lendemain, moi ça comme donc pour vous dire que là où toi tu n'arrives pas à parler, moi mais en tant que parent, il faut tout ça là ni makambo est important. Ba base ya vie, ba na ba yokango pa na biso. Abonnez-vous massivement à Likina TV. Abonnez-vous massivement. Tout là dans la prochaine Licholo na biso deuxième partie na prochaine ligne. Merci beaucoup. Partagez, aimez et s'abonner. Naza tellement na kanda na mawa. Koyoka ba boti ba olila. Pasi wana na ebiti ka nzambe ndem tako longola bangwango. J'étais bouleversée. Donc c'était la vôtre. La championne autrement dit Likina donné Kandone était la Kema Fumbe. Restez branchés pour suivre la deuxième partie. Merci bien. Bye bye.